Les amis de Londres, nous avons le détail qu'on appelle ça Ibrahim Nzambe na nyoso. Donc, aussi, n'a pas nama il pour la toujours pour le chien de la Ramatanga. Mais ça lui bien Yvonne Tudaki. Donc, Joseph Fouet, ma prêtre, merci à trop. Ibrahim Nzambe na nyoso, merci à trop. Ma Charlotte, Jean-Léon, merci à trop. Donc, ça lui bien quoi. Personne dans le camp de Boulbolingo, amour, ça toujours. Nous avons 4 mabélés à Saint-Jean, pendant l'île à Washington. Et c'est dans l'île à Washington. Yango yo tozala kati ya lingwala mesi kaka na kati ya Londres ya Ibrahim Nzambe na nyoso Yvonne Tudaki tala masa ka ndenge ezalaka mimita tata mwasi esekela malaika Jojo Moya ouais bana Londres balobi minuta continua oyo ezaka lokola confirmation donc elakisi ke tokwei mpena centre ville tozala lingwala na miti oyo toza sur Willery toza na station Kobil donc tosalaka boye po confirme ke toyaki mpena totambolaki tokomaki sur le terrain donc bosenti mambo eza ya kafu ya kosakana te bana Londres tout donc biso mpena bolingo ezalaka yamonike tobandaki na palais mais tobimi sur Willery mpo bosentir ke toza mpena na lingwala na centre ville donc toyaki mpena nde kokonsole ya biso moko soldat epesa ntango kua donc makambo ezali ikati esamba na kobosango te toujours nayebi ke yo tokosala no mabote wana tozalazala le makambo eza ya kafu ya kosakana te plaisir à trop Joseph Fouet ma grand prêtre donc Yvonne Tudaki bino tu bokolanda baimage oyo bokomona ke tozalaka ensemble donc mimita tata mwasi PDG Manchekoko donc nayebi te quoi donc bobi de Londres ser nanga Kwani na Londres na bosante de la part des bobos japonais ser Kwani Charles Mbongo la Mbongo Vincent Piana Merlin Piana donc masolo yango oyo nayebi te toza mpe bena baya awa donc Willery yango oyo toyaki lingwala tobali na palais et puis tobimi na Willery donc toa sur station Kobil na minute oyo moi chez moi salama yosala bien fort ndeka na lobaki mitema na biso mitimolama te tondimelaka nzambe tondimela bepesa ntango donc makambo nde yango wana donc minya olobela ti anakonda pesa na ba Londres basanti ke tozali mambo eza ya kafu Maman Micheline na bosani yo te mwana ezalaka ya suka te me ya liboso mpe kozalaka Dodo Mbenza Yvonne Tudaki bino tu ndenge ezalaka kaka luta mao luta yanike luta mao kazi donc bino tu nde boza wana babobi de Londres donc toza awa na kati ya station Kobil eza na kati ya lingwala Claude Maloba oyo eza boulevard Willery donc zopesa kaka po tokaki sentiment na biso lokola ebandisi efe bandakaka Ibrahim Nzambe na nyoso na kati ya Londres ntango naloba pa Mère Charlotte alongola ya toujours kai po Mère Charlotte asangapenake ana kondo yango wana kobeta eloko mosusu te kaka lisolo apesa ntango donc mingimingi sans le savoir bakomprendaki te cette fois-ci bakomprendre yango tobaki na bango tosala bango elongo Ibrahim ayeye pesa ntango Macharlotte Pigeon pesa ntango Ibrahim ayeye pesa ntango Macharlotte Pigeon station Kobil meilleure station na kati ya lingwala meilleure station na kati ya Kini donc moko te quoi donc on est toujours ensemble quand ndenge ezalaka là au banque Eco Bank la marque à système toujours balobi ou anti-flamme la marque à système toujours la marque à système Nzambe à Facebook la marque à système ndoki na WhatsApp mekondo donc mekondo ya simingi la famille Petit King aleka son condoléance mingi wana yango oloba mekondoléance soki moto akufeli bapesaka ye mekondoléance soki moto yakufeli bapesaka ye mekondoléance antiflame yapesi Petit King mekondoléance chante yapesi Petit King
La marque à système balobi Yvonne Todak mère double yo moko yebi José Vraiment Kati Lwalwa Kati Lwalwa Kati Lwalwa British de Mukoko British de Mukoko à Londres et puis Jojo Mouya mère Aniti Mambote na marque à système donc babi ezami makambo ezali donc makambo ezali mais mingi ezaka ke no mes condoléances na marque à système condoléances na marque à système Damien Cosimanto donc on a invité Bateli Koi donc vous avez venu pour les amis de Londres tout bossa ni binoté Yvonne mais Yvonne mais double ça mankambo Amisi Kitoko Babele Tumba Luta Mao Luta Luta Pesantango Ibrahim aye Pesantango Machalante Pichon Pesantango Ibrahim aye Pesantango Machalante Pichon Minga kolobea te donc souci côté na kati ya motema donc on a évité quoi souci na motema na ngai souci na motema na ngai souci na motema na ngai ezali mosika lokola liwa pembeni ya moto temonanga erile chama monike chama bayebie souci Na motema na ngai pasi Na motema na ngai ezali mosika lokola liwa pembeni ya moto temonanga Elize chama monike chama bayebie souci Na motema na ngai Na motema na ngai nzambe na nyonso makambo eza misike donc mama kuluta ke atiki vraiment basusu na motema mais inchallah on est toujours bale bao bakei bao batikali donc eza makambo donc courage vraiment ya trop nzambe toujours kaka ndenge ezalaka epesama na Londres bana Londres nayebi te kwa arta tokunda déjà mère kulutu wana cadre ya fe na nga oyo donc la medi show boyokaka Bogara mboka makambo ni makambo pesa ntango awa basécurité ya makambo ya danger dégâts soit mettre na biso maître nde baswana donc sécurité eza partout sécurité c'est partout Sécurité awa Kobil station Kobil eza mpona bana lingwala po bametre na biso basalaka biso sécurité basala sécurité awa donc sécurité mpona pesa ntango makambo tu donc yango wana soki tosali émission awa tosali sport awa eza mpona bango baautorise biso donc les amis de Londres tolela bino trop on vous aime beaucoup bamaglore mbinga basécurité mambu donc bango tu balela bino bana poto donc toyebi te quoi na motema na ngai susi na motema na ngai Maman Charlotte et Pigeon Verte na Londres Cafu na Cafu Petit soit biso dina Merci la kitoko Maman on a venu non les deux autres qui